oyo nde 3e saison ya film oyo toza kolanda ke babandeko. C'est comme si ba mineur mikolo yo bakomi ko belisa batu mutu, voilà bakomi ko sala carrière et lelo ba agenda ekomi pensa ko tambola na matolo. Voilà tolanda maye kufela mbwa ezande mutu mobimba mwana mwasi moko ke ba mikolo yo akomi lokola poison. Nazolo bela nani butu wana toyebi Kenneth ayambi mwana mwasi na tango kolala mosusu na salon ye wana zali kola mesa. Oh, donc c'est que butu mobimba batu nyonso bazalaki penza ba santo penza na ndako oyo. Ah, bon, ezalaka nango pe. Parfois bazalaki pe mal intentionné te, bazalaki na bango kaka na posa osala lisumu te. Tango Kenneth a se retrouvé likolo mesa olia zala na mbetu na ye, a se souvenir que mwana mwasi moko alalaki awa vrai chéri pe lisusu. Parfois barasa lingaka. Ah, asutuki liboso mesa. Ateli boye déjeuner. Ateli déjeuner ya kokoka. Ah, mais ba mi balé na ndako ti. Ibonga soka mapwani. Mais c'est comme si genre ya mwana mwasi ebongi te na ba surprise aboye. Pour eux ça ba surprise ya bana basi ba utaka ndako ba soka éducation. Ba yebi ke soki moto moko azana ndako mosusu aza mobali on a faut ba servir rien na tongo. Eh, bonjour, comment ça va? Bonjour. Oh, merci. Oh, donc tu as sali makambo nyoso ndeye. Ele keli Kenneth. Oyebi. Ozaki wati butu mobimbola lika likola mesao. Oh, yo mekati. Na sala ngo pona yo. Eh. Nzambe na ngatongo ngo bandi kitoko. Mena sepeli ka poli sumu tomoni yango te chance. Babangi nzambe. Bon, na sokola ki pe bilamba na yo. Nyonso no bomba ki na kati ya salle de bain. Oh, yo osengele ko ya osokola nga bilamba. Suseni. Bon. Na sokoli bilamba tala biloko na moni na kati. Eh, atala boye bambongo bandeko mwana mwasi akomi sérieuse. Na moni oyo pe lisusu oyo pe na zwango na poche ya sima ya pantalon. Mbanu. Mais oyebi ezaka naturel mwana mwasi. Tengo etala mwana mobali. Aye, kozonga na ye, faut ba pese quand même bonga taxi. Mais quand même na kozwa te sanke na senga. Yangwana na kazika lobi na butu na zaki pe na musala te pona sepelisa yo na zaki utile te. Tala kaka eloko moke baby si soirée. Mais na kanisi kaka bon, pesa nka taxi na kene na ngai. Bon, comme ça na kende taxi eselanga libanda na kende. Eh, donc mwana mobali se retrouver liboso mwana mwasi moko boye. Présence na yende sika katia mutu bakata mai ekufela mboa. Mais na bizaleli alakisi penza kazalaka honnête. Aza moyibi te. Akosa kapete. Ekoka moi. Et yon apparence ekosa la biso. Et là te libandeko ekokosa mutango zakane bien. Siko yo krisa ye. Abandi masolo. Moto na ngai nandimaka te. Wibike na zwi ba surprise na mukolo moko. Wibike mwana mwasi ngana zwe kaka faux petit. Mais ba surprise asalilinga na ondi matekeza ye. Moto na ngai. Affaire kaka internet a kota a koti a fongole linga mbala moko circuit ba bando répondre. Wibike les jours suivants. Si nazo tanga bambongo. Wibike naza na plus de 450 000 $ et kotinga kan internet. Siko lo baboyeko moto na ngai yesolo ko le petit naza azana mutu moko boye faut ça la makamba bien. Wibike ko réussir mbala moko pene fo ngwami. No ko sote. Nebisolo komoko. Mwana mwasi yango. Oyebi aza penza spécial. Na ndenge ni. Osolo banini wana. Petit au fond na gérer penza na geler bien. Ken zelana. Zala sérieux ko? Pona nini? Mais omoni kaka la mingi ta wati. Mais na minute so yo butu moko kaka a changer vie na nga mobimba. Obike bolobela nga nanu Kenneth na kanisi a travailler qui tellement butu mobimbo peli pema yanga na zolo baboya a sali biloko a pauvre père. Rien. Chris ndeko na yebisa yo ngana ye eloko te lisumu te yala li na chambre mususu ngala na chambre mususu. Obike ngana nalali obike na sutuki kutu na salon. Mais impact ngwa sali boyani nango. Yende mwa sali boso akoti na ndako oyo
asali pe prière na kati ya ndako oyo help me with my work. asungi nga na mosala na nga na ordinateur Woke up pe early. alamuki tongo abandi kolamba déjeuner nga kote nalamukaki te elekeli nga esili te oyebi ke asokoli na bilamba na nga nyonso nabwakaki kuna na salle de bain mbongo na kati ya bilamba ayibi te oyebi ke elekeli nga More to it. sikoyo eloko nini ekozanga mpo nalobaki aza spécial na mwana mwasi ken oyebi nini mwana mwasi oyo sirima aza mwana mabe oyebisaka baje na bango mpo mwana mwasi soki ayemba liboso na ndaka mobali akolakisa bisele malamu mpo abomba ya mabe Chris, Chris I am tala sorry to disappoint ngai désolé na décevoir yo oyo ya mbala oyo vrai chéri akoka na bakalite na minute oyo aza première choix première qualité na kati ya molongo ya basi mpo na minute oyo na oboye na nini na ondime te na nini mais sirima aza ange alors sikwa aza wapi April. April Where the hell is she? siko na tuni aza wapi neleke wapi tala bon na explique o bob bon malembe na kosilika te namoni bon sirima abimaki kaka na tongo awa bandeko tala molongo ya mibali ye gender na gender en série oyo kombo ne bob Just went out this morning. donc abimi kaka na tongo lelo abimi awa Been at your oyebi ke na vandi na porte 6 a.m. this banda 6 heures atongo lelo nazalaki wana ti na zelizeli avant nakota awa namoni ye zela akendaki veille de prière ayebisenga kutu nabosanaki lobi kutu alalaki na veille de prière bandeko bamatolo nyonso bazobeta esimba su te bo baza bamoin sérieux moto bazolobela ye wana batuna biso kaka tokorefese mbala moko mpe carrière mpe kokatane kaka wana vigil. awuti veille de prière yeyo salut Bob. Oh Nelly Where bon yo owuti wapi question kaka moko tobanda kozela nasoloba na yo where did you see sikoyo butu mobimba ozalaki wapi pardon Bob na malembe pardon koatake nga te pardon na minute oko nalamuki mabe pardon kolokela na makambo te yo olamuki mabe ok coup de fil bandeko erefesaka mpo ye azalaka danger kote wana ayebi deja baje na ye kaka na présence ya mobali mosusu allo nini abando banga ok sava nazo ya kala te ka sikoyo nanu basilani awa te yoka oyo nazo ya nsima april nazo ya yo telema wana sikoyo yokanisi boye oke wapi Bob pardon ko plus jamais kosimanga te so nazobima na ngai kokaka nga te yo nde Nelly donc otomboli mongongo mpo na nga tala yoka ngai tala nakobanda kotombola mongongo ti ndako mobimbe kokwea soko bandi kotumbola ngai Nelly ok Nelly okende mpe tokobima te nalobi okobima na lopango te boni boyeko Bob tala meka kokanga ngai meka kaka yo meka kaka kokanga nga ntina zobima okoyebisanga soki yo moto ofutelanga mbongo appartement o chaque mois ofutelanga mbongo awa bandeko soko tuni nga na koyebisa vie mo moto afutaka yango vie wana mandefu apembe wana nzoka abetaka sangisa horaire ekoti mobulu sikoyo moto atongo aye kokuta ye absent seke moto abutu moto arenie mai ekufela mbwa bandeko na kamwe jeune fille keba makambo oyo tala chief oyebi na koso te chief oyebi ke tension na yo eza so bien te hypertension ezomenase yo bakisi wana ozomela respecte yango nzoka monganga azotraite ye abeli mpe mbano tala moto akoti chief akomi sérieuse yebisaka nano chief eleki ndenge nini ko est ce que ça va docteur eza ndenge nini ko aza koko na yo abengi ye koko ya chief nzoka nde bagenda oui ngai na koko na ye bon ça va ndenge nini santé na ye bon eza mpenza sérieux te mais na monique il faut beaucoup de repos ndeka napesi baconseil chief abangi koloba ke oyo koko na ngai kuta ndimi kaka po aloba kaka yango mwana mwasi talaki ndumba esu baforme ebele lelo na mokili mwana moke bandeko mwa 16 ans mwa 17 ans me bacarrière azosala na bavie wana soki abimi kote oyo ayambi apela kote oyo bandeko service pa yebelaka po esika moko ta kokondisa service wana bandeko bokomi do mwana mwasi esa komi jogo 20 ans kutu nano ekoki te ayebi deja kotravaille masolo bagenda chief esengeli olia ko chief
bébé s'il te plaît na lobby ça ira hein na osananga bien na moni tango ke il faut zonga mutake tiko za chauffeur tété na koti côté quand même na ba condition oyo oh s'il te plaît chérie ça va bien na lobby na obonga na ngai chief pardon hein tika na vanda na yo na garde yo ata pona butwa lelo hein na insister bandeko garde malade amonani me bandeko akobikisa ye na baformule nini bandeko mpo moto malade ya bando sepela yango mwana moke oyekoli makambo olere nini nazokamwa neli oyekoli yango wapi entourage bandeko yango ezalaka koza liboso ebebisaka mwana mwasi esengeli otala nani aza pembeni na yo owumelaka na banani na vie nelisa comprendre ke adekushaka palin alalaka ndako soki alingi lokola moto malade aza kote oyo ayebi kaka badollar ebimaka ti ayebi kaliaka bambongo na ye akomi kobima mwana malamu na kamwe alors ke toyebi ye tia mutu bakata me na butu boye lokola alingi azala na chief keba oya oboma chief pamba mpo oyo ozalaka danger kote wana me na kamwe mwana mwasi pembeni aotanga nini bible tondima to tondima te eza bible kondima kaka donc azolengela ba ressources ayebi ke moto yango afutaka bien sikoyo lokola beli faut l'accepter bizaleli ya bien pour encadrer moi bambongo wana kwa asalela yango encadrement kwa mais mwana mwasi vi na ye eza ya malamu te aza na kindumba moko akoloka mais ntango chief abeli akomi mwana nzambe nayebi te soki butu mobimba mpe akotanga kaka bibilia akoyembela kaka nkolo azobelela nzambe miracle mpo na ministre soki chief akati konga tala po azosu ojenda bamako eza pasi po chief apesa tala te o bandeko jamais tokoki koencourage vie ya boye awa ozolanda filme na biso yebake conséquence ekoteya na yo na ye neli tozolanda na filme mais nalobaka toujours conséquence eyaka trop tard po ekobeta yo sobetami alobani kosenga bapardon moto akolimbi so paza te bamisusu basenga bapardon na sia maladi se koti ayebaka te nabanga bacoup de fil na ye suspect ye azalaka telefone ezalaka suspect keba seke mosusu asengi service keba nelima ekufela mboa faux petit yoka ndenge abendanaka mpo na miniti ofo arépondre mutu moko boye aza mpe na masolo akati po ye mpenza atandaka bango 5 na ba en tout cas mwana aza malembe te mutu maladi likolo atikali butu makasi azwaka bacoup de fil ya bananio akiti na salon. Allô monsieur Kenneth, allô bébé, est-ce que s'il te plaît kobima libanda libanda wapi oh epa wapi naza liboso ya porte lopango na yo tikako wana c'est impossible parce que oyebi te sika nga na vandaka impossible ezala ngo pe rien ekoki ko changer na yebi place ovandi à comprendre place avandi mais yaza déjà pas chief mais oh kobanga te désolé bon non mono ka c'est tant moko jour mususu ok pas de problème ok na souhaité kaka bonne soirée hein bonne nuit mbanu bandeko o aza coach o soka coach yo mwana mwasi akobebisa bana basebele penza ayebi ko encadrer l'air bagenda donc ayebi déjà que Kenneth a eu réponse na ye mais aza wapi epa ya chief mokolango chief alamoki bien c'est que malade était aussi et cédé oui entrez et voilà assistant personnel pe chauffeur na ye na uti kozwa bana basi ya shwa na yo alors boss olobi nini na wumeli pe na vie ya kovanda nga moko boye na lembi alors na na bango combien 5 ou soit ba choix ya ba jeune fille baza ba fraîche wana te bango te
A comment changer ma décision? Gentle. Bon, Gento. I think I've had Namoni na lembi bana basi oyo bayaka babimaka. Naza na posa ya moko. Alors, na yana bango pona. Show eza yo boss. permanent one. Non, nasengisi ko nazwa mwasi moko akotika la libela. Iseletanga na bala lisusu. Nazongela mabala. Eh, azwi ba décision ko. Na mutongo zo lobele makambo azokamwa po atandelaki basi mikolo nyonso. April. Nazwi bate molimo ngo wapi o ebimisinga makila boye. Naki ko régler ka mukolo wana kana ndako penza kenet. Kasi laksi koza mwasi. Oza kokokati. Tala, faut voir jeune ngote. April na peselo li solo. Master nangai. Vandaka pembeni na ye. Tala, minute na minute au senti que moto ya pe makambongo dollar euro ba livre sterling. Ana ba mbongo jeté soka jeune garçon mais anginda. Bon likamute. Bon, asa pe Bogart. Ah OK. Elo kana ngana sala. Ce jour wana penza nzoto zaki mobimba na ngana ningisa ye. Na lakise biloko ya pauvre père. Alingaka sopela ba mbongo. Eh, alingaka kokanga te. Ba neko yebela. Eh, wana confiance nanga te. Moto moka pusani. Madame, moto moka zoluka olibanda. OK, yebisa kota. Eh, ba neko totimbelaka déjà. Moto ngo ya mobali. Tala, master na jire. Soki ezaka bob ko na ko pesela ye na ministre ngana etoko bebana. Eh, boni boyko kaka ni nango boyko ninga pesa kote bele. Nzoka pesa kote ya kikukuma. Tia. Mbongo moke bolingo bele boypo ani. Tolanda nani wana. Oh, moto moko aye. Bonjour. Ah, c'est un faux cop. Yes, Oui, that's me. oui, c'est moi. Ozo lukanga. Nzoka courrier. Yes. Paquet wana. Voilà, tu ebite kombo ya likolo ya nani. E uti pa ya nani. Po baleke bele. Vina yango ye sangisa sangisa. Ayamba ngo pamba pamba eloka kokamwa te. Nzoka service à poste eye kotikela mademoiselle Nelly. E uti na nani yango nde photo yeba po baleke bele. A signé pe, acquis les réceptions. OK, bonne journée mademoiselle. Ah. Nakati bali kotala. Tala sapato. Mimibale ngo paswaka ya GT ba simba balar ba kabaga pawa. Eh, yongo mona mwasi boy chance loko pamba likamuni. Do ye fi agenda yango le sakaye, yango la tisakaye. Coup de fil. Eh, aseki nani wana? Ba de koto lembi. Allô? Na kanisi sincèrement au sepeli na cadeau. Ah, do mokolo cadeau da bengi. Eh, kaka ton abana ko fongola ka boimbala moko yo po bengi te. OK, d'accord, ce n'est pas grave. Ezaka paire à chaussures. Na osepela penza na rozo na soir to tambola quelque part et ça lo bien hein. OK. Okay. D'accord, ça va. Et ko felite. Ya ozonga kasina ba 19h. Alors, 19h hein. Ça va to zala zalat. Mbano. Ba de ko kombo lobi te fala lo ba kombo. Po ba kombo nem teza problème a confusion ba kombo. Abandika ko tala boye coup de fil. Abandi ko vérifier boye surprise. Abandi ko kama mbala moko abandi ko sepela. Masa master tala imagine nanu tala yango eye ni nango ko ya sepela ka pamba te ya sepela ka na dollar a rappeler mbala moko. Hello, Chief. Allo chief bandeko tolo bako nini. Alors Nelly nazwa ko zona pourquoi esengenga na to sola makamoko za urgent mongongo chief eh? Eh chief oyebi bon pardon nazana mon une église toza déjà na groupe ya théâtre fallait que to sala ba répétition makasi lelo ata lobi to mona na te chief tel nenga beta bango ba gauche. Merci chief. Love you. Voilà bandeko lokuta pona yezalaka na mbebo abetika de matolo a éviter moko a céder pa mosusu. Many of them are Donc moko abengi na pokwa akozwa mosusu abengi na pokwa yaka lobi. I'm the happiest Classement ayebi classement penza. Where are you going? Et bon siko boke wapi? Who else? Bon et bon pas opisusu. Rosie? Oni master nasa na rendez-vous ten na monsieur Kenneth. Alors esengeli na salama
na préparé pour na minute oyo lelo masolo penza fwe ko matina suka lelo lelo mutawa lobate lelo mutawa vivre bande ko mbuma ko pola na boyi evanda na kitunga ya malala malamu ekopolisa malala nyonso tala rendez-vous nzoka bakoto oyo obiti na solo bilo awa tala na minute ko batu ba futi na compte na ngai webi ndengo fongola ki circuit na internet zala sérieux ko c'est sérieux alors et bon pourcentage na ngai obosani nga ingénieur ngam na fongola ki yango oh oui bien oza mayele belé oza penza na sens ya humour oyebo sekisa bato. Alors monsieur Kenneth oui bien oza penza mobali mo malamu oza jeune a bien penza nakanisi nasengi penza ya mingi te mais si na bando sepelano makasi penza webi oza ba genre na ngai oh ouais c'est bon non yo pe quand même oza na droit ya baguna yo ngapi na ngana loba ka eloko lobi wana kala bingi te kana ngana loba nzambi donc bakutani déjà na kati ya molimo na ba sentiment. Alors bébé est-ce que okoki ko excuser nga na se soulager na zoyat une minute j'arrive à soigner relation na rendez-vous ya Kenneth. Donc c'est-à-dire chief lelo penza atobengo ko so ba soit tete bande ko encadrement za kana na mibali ayebi longe mutongo so kande chief abenga ki na moi na soir amoni assistant na ye amoni kaka wana chauffeur a chief azamu na mokongo na ye madame est-ce qu'il y a un problème? Non tout va bien juste azo kima assistant personnel ya chief oyo ba bete ki masolo na moi akimi rendez-vous à chief pour soigner kota Kenneth. Au monde bandeko ko soigner pe ba gene des arapasi ke ba na classement pour ce l'air et tout anima bé incendie. Bébé chérie est-ce que ça va? Azo ki melongi moko yebi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? Non, Naza un peu dérangé Nani. Ok, ça va. Bon, olingini ni kasi pona sala malamu pona yo. Ça va? Tu fais quoi? Kenneth Abatu pa lever moi na moi sin esprit ya bien. Nzoka ndeko akeko kwela faux poule. Nzoka maye kufela mbwa tuna babiso to pesela yo. Ya solo mopaya kama mtamela mai wana. Nzoka soirée zalaki na classement koto yo. Kenneth ndaka ngai masolo butu wana. Vi na ende yango yo. Mwana mwasi ozoluka nini? Lobi tango kokomo luka mabala AGC pour ça okomi mutaba veille de prière. Okomi kotungisa na basali na Nzambe. Mais tango azala no jeune fille akomi ko sela âge. Azo sela bolenge. Voilà bandeko quelle tendresse. Kenneth alakisi quand même numéro moko romantique alakisi alobi obongisa nini apenza. Eloko te? Obongisa le côté mais ambiance kaka ya chambre on dirait ezo yamba moto spécial oyo asaka na mutema. Special people. Obi muto asa spécial. Bayambaka epe na ba espace moko na ba moment moko spécial. Obi ka ndenge zalaka. Donc yezo te ya ye pas te ya ye. Donc bon mi bale ba jogo. Donc mutu nyonso abimisi ba arme. Mwana mwasi pe akumbami. Yango ekomi ya mitema yazane ka mutakoleka nzelati toyebi na biso ye. Soka kumbami na mutema na kokamwa. Poisana ba encadrement ya ba gender talebele tala molongo. Metango azana Kenneth c'est comme si azokenda makambo penza sembe. D'ailleurs pe yaza jeune ye kuna za vieille. Mbongo c'est quoi? Azape na mutema ti. Voilà bangonga ngo yango ekomi koloba. Ambiance ya désamouré. Nini ngoko? Webi na otala yo petit oyo oza diaboliquement très belle. Osangisi bana basi yo so Jezabel na kitoko. From me? Ozo flatenga. Rien. Not Te, yet. non na bandité. Alors, monsieur Kenneth, loba Kenneth. No, mister. Longola monsieur Wan. Kenneth. Oui. Kenneth. Oui. Ozo loba te chérie.
Kenneth nakoka te wibi na lelio fort. Chut. Malembe I was surprised. naza na surprise moko boye po na yo ya ngai. Yes. Ah oui. Phone call from the deal. Wana eza mpona kobongisa masolo asuka afongoli tiroir afongoli azwi eloko moko bien na mbale zwa eza nde ya yo seke masolo akati ekomokende na logique neli I'm the kind of guy who oyebi naza genre mobali oyo alukaka eloko asengaka mpe azwaka yango mpe nakendaka mbango mpo nakende oluka yango say ndimelanga soki nalobi about this. ke naza sio na nga moko Make this fun. nalingi sikoyo nakoma na esika nazozela yo afongoli boye nzoka makambo yango na kati ekomi ya logique tobala na nga na yo mbano mpe ezala sio nakokomisa mwasi ya esengo ya mabele mobimba ya mokili oyo nyonso ayoki masolo ya mabala na monoko ya Kenneth mwana mwasi asutuki s'il te plaît nasengi tobalana ya baje o to basentima kaka pamba kaka keba yango mwana mwasi osali nini boye kwa kiolo eti abeti masolo ya mabala avandisi master na eke Chris Brother, yoka siko vraiment do not let anyone ndeko take nakotika that te initiative. mwana mwasi atambola boye pa mutu mbali mosusu aye abeti masolo ya mabala You better Ken know this girl. kasi ko yebi mwana mwasi oyo Chris, Chris what I need to tala know, eloko I esengeli will nayeba know. esi nayebi The rest will be Le reste, history with men. ekozala kaka histoire oyo ekoya malembe oyebi Until I na know minute oyo ti nazokende na suka na kokomisa ye ya ngai nabala ye ok wow bon omoni you've thought about this already. c'est comme si ozwi tia badécision ebele mpo na yango Chris You do Tala. not let such okoki te quand même kofaire passer occasion ya mwasi ya kitoko boye extremely intelligent tala mwasi ya mayele boye mwasi oyo aza na basens advantage. tala She's oyebi homely, aza pe jeune petit yango aza nuka moke aza nano jeune elenge what else donc can you make out of nano it? abimi na circulation te Why ebongo sikoyo eloko nalukaka na mwasi soki nakutani nango siko nakende wapi man is in love? siko ozomona teke moto oso alingi mwasi na ye Chris Crush. nazojire ke soki na nzela na nga mobali moko ya mokuse ya molai ya monene ya moke ayeka na kati ya masolo oyo na bare na efase ye So tell me, Ken, alors yebisanga Ken what did she say? siko ye alobi nini I just na ngambo oyo alobi nini yo pardon apesanga te na raisonner Really? ya solo akasi What else do you ebo siko olingi nasala nini naloba nini Listen, boyoka ngai if I accept, soki nalobi ka wi he will want to mbala moko go akobanda kosopela nga bomengo na ye burn my kids akobanda and kosomba bilamba sika nanu na change mpe nayebi ke naozanga eloko te soki nalobi ka non marché katani ti nazangi ye ti kill this girl. yo mwana mwasi oyo mwana mabe yo oya mwana mabe yo I swear if I was na half jire. as smart as so you nazalaki are, kaka they- nazalaki tatala na mwa ndambo ya mayele mabe ozalaka nango na mibali oyo Well, if not for his kasi funny oyebi style, naza na ba style na ngai na memela makambo yango weird mpe naza na elateli na nga naza na baforme na nga non me kaka si napesi réponse hey. yoka Thank you, masolo right now, if you donc sikoyo na minisi ozotalele nanu mwana mwasi babandi kopeze masolo ya mabala alors ke aza na posa bagenda aye kote oyo toyebi ye batindaki pa ya chief yaka mbangu chief aza na sante malamu te alobi nakende na yo nini How bad is it? aza na sante mabe na ndenge nini eza mabe koleka danger en tout cas na minute oyo liwa tokobika mbanu mwana mwasi kote oyo basengi mabala ozopanike susu mpo na chief abela na ye me sikoyo oza wapi voilà mwana mwasi azanga ekolo lokolo eza wapi na kati to na libanda eyebani te sans identité mbango bazwi motuka chief ozokanga chief ngai te chief ozoka hey chief azoloba te kende mbango pardon chief azoloba te obengaki docteur non nano te alobi mpo nini obengaki docteur te yoka chief aisistaki ke moko te abenga docteur nalobi soki eloka mabe ekomeli chief soki ebebeli chief yo nde moto nakokondane nayebisi okosuka mabe
Et mwana mwasi motema eza wapi pardon. Oyebi kazo paniquer chief azo kufa. Mais pourtant Kenneth aza kutu muta masola mabala. Mais mwana mwasi finalement aza wapi? Na comprendre eti. Do apesaka kuna. Amemaka yango akumbela yango bango nyonso kaka ndenge wana sangisa. Et voilà baketi pa ya chief. Donc mwana mwasi apema te. Encadrement. Ah, nzambe ba faux petit. Bazwa te mate yako. Batika ba père wana bavanda kimiako. Batika ko troubler ba esprit ba jeune ko. Oyebika kembangu. Aye kokuta nzoka surprise po yaza mpaka abanda ko love kala. Aye kokuta masola bolingo. Nzoka ba ballon d'air na couleur rose, rouge, jaune. Eza ko pepa na misu na ye parce que eza nzoka nde etamboleli ya princesse. Esengeli baboka ba fleur esika koleka. Nzambe nanga mwana mwasa kanisa ki ayebi nzoka nde baotangisa yi. Baotangisa siko ba leso bolingo. Aye komona ka couleur kaka ya elongi kaka ya mokolo wango. Donc couleur est déjà sa couleur à bien. Et voilà na kati ya ndako. Potalaka ba viona ba banda ko love kale. Donc ba yebi déjà ba système na ba formule. Donc ba travailler déjà ba formule bolingo na ndenge nyonso po ba zo pe ba déception. Ba kosa pe basi. Ba sala pe ba choix ya ndenge na ndenge. Donc Nelly na minute oyo obandi bolingo sika yekola. Voilà parcours na ye azokota na ndako ba ballon d'air eza ko pepa. Amoni makamba sika ye pas otanga. Tanga mwana mwasi oyebi na note. Nzoka mesa bien préparé pour na bato mibale. Eza mokolo ya Romeo na Juliette. Bande kotika na lobaka bongo. Chief. Oui bébé. Oh, donc nyonso kaka yango bo obongisi pona moto moko ozo ya to ndenge ni. Bébé, ngane moto na lambi bile ya lelo. Eza pona yo na ngai. Oh merci chief. Oh, en tout cas na kasi ko ozo kufa ndenge ba pesinga sango. Oh yokanga chérie. Webi. Nebi ki nazaka nanga moto malamu te na vie nanga. Mais namoni rien na vie eza trop tard. Ngonga nanga pe, faut na changer makambo nyonso. Banda na perda famille nanga na vanda ka nga moko. Bon, nakomaka moto mabe. Bana basi ndenge na ndenge koleka. Mais nakaseki na robosana. Mais yo yango kute zong singa susu na solitude na ba souci. Mais namoni tango yo simba kinga na maladi nanga na sante kelo ko mususu. Mais tango kanisi peke nazo kufa oyembangu na comprendre ke ya solo. Na moni koza mwana mwasi moko bongi po na ngai. Yango na se décider na po na kaka yo. Oya kosunga moto alinga kufa na motema. Oh, olingo lo bandenge ni chief. Mbanu. Bande ko mwana mwasi akokata likambo yo. Possible pesa ki masolongo kota Kenneth. Aya boye chief afukami. Est-ce que okondimanga na to bala na mbanu? Sikoyo mwana mwasi kabula likambo yo ya bajenda susu te ya mabala. Abwaki loboko. Aboyi lopete. Suspense. Andi ma Kenneth tondi ma chief. Bande ko yopona. Ou bien pe abande la choix à zéro. Po nyonso yo eza banzela buzoba mutememi awa. Est-ce que dans le belo kwa mabe? Mwana mwasi nde mutazo yeba te. Mwana mwasi abungi. Haha. Asakana kana bajenda. Chief? So, how did it go? Alors, bosoli ndenge nini chief? Too well, I guess. Bon, nakati na soli na malamu te. Mais kobanga te. She's only a girl. Asaka mwana moke. It might take just Mais a little bit of time. ekosenga ka mwata moke. Ti, na My yebi. wife. Naza deja na kangi mwasi na nga yeyo. I mean, I've not. Na moni na ko sapeshe ne loko te pona zoya ko mwasi na nga. Pena bala ye. Mbanu. Bande ko na bangi makambu. Eloko serie eye moko te me ye mibale. Oya ko bala ye nani? Po mabala bango mibale na mobali o bazana bambongo na bango. Mwana mwasi bolingo ezali ka mambongo sute na tango oyo. Soko kokoka te bunga na mokili oyo mbanu. Maye kufela mbwa nzoka mwana mabe a se retrouver devant des mariages. À suivre bande koto c'est la 4e partie ya histoire. Et combien lengi. Ha, eko suka wapi? Tolanda. Sometimes